mbote na bandeko nyonso oyo bazwami bongo ya solo mpenza na ngonga oyo soki tozongi lisusu awa boye lelo bambuta na bayaya ngai babino sikoti moyuma tozongi lisusu awa boye lelo mpo makambo eleki mingi mpenza ya solo na mboka ya biso ya RDC entre guillemets po bakangi ya biso leader bakangi ya biso leader mpona barevendication oyo eza très juste kobanda oyo bato nyonso batelemeli mbongo me na nsima ya mbongo barevendication eza ebele mpona biso bakongo na yango wana lelo toye po tolakisa mpe tobimisa biso mongongo mpe tolakisa na bayimboka baposa na biso mpenza oyo ya biso eza na kongo ya kati donc congo central bambuta na bayaya na koleka liboso kosolana na bana kisasa nsima nango na kosolola na badepute oyo ya mboka na biso mingimingi oyo ya congo central kasi mpona banda bongo kosolola na bana kisasa nalingi ezalisango mingi napesa bambuta na ngai oyo totangi na bango ekole moko na kati ya kisasa mpo biso epai totangi ngai navandi mingi na kingasani natangi ekole primaire na ngai nyonso tu naye mpe mukasa donc epa basango na nsima bato bayebi kombo mingi ya madai tangi wana bona kotanga bongo wana naza mpenza na baninga mingi oyo totangi na bango mingi ya baluba parce que bango nde bazalaki mwa mingi na bakote basecteur wana kingasani 2 biso nyonso totangi wana me mingi ezalaki bakongo me na exception bakongo baluba baza na kati po na ngonga wana ntango biso tobandaki école primaire na baannée 70 bangala bazalaki pena mingi te na kati ya kisasa ezalaki mingi mwa baluba balekaki pena mwa mingi yango wana tozalaki na baninga ya baluba donc na kosenga na bango baninga baluba eza bokabwani te eza te ke ngai na change direction ya komona makambo to ndenge bato mosusu bazolobaki bakongo to toza batribaliste parce que nayebi te soki mo tribaliste baloba yango na même valeur ou quoi parce que so botia yango na même valeur bino bato kotilisaka mingi bafrançais donc bokende otanga na dictionnaire tribalisme eza nini toko moto azobundela tribu eza nini kasi moko wana pene ezalaka mal utilisé mpona biso bakongo parce que biso bakongo toza na tribu te biso bakongo toza na nation congo donc nation congo nde eza ndenge wana po tokata na mokuse ebandi na sud angola ti na cameroun donc wana tokati kaka na mokuse me mpo so toyiba tokɔta mpenza ntina kati donc ntango boyokaka bazulu baya bakongo parce que zulu eza na likongo soki tokei susu epai ya bayelele donc na namibie bayelele baza su bakongo donc so tobi tozwa mpenza na ndenge monene nango nyonso tobanda zimbabwe tolingi côte wana atlantique nyonso tomati angola toye ti na cameroun gabon cameroun donc nyonso tona baza bakongo donc biso tozalaka na tribité donc toza na nation so bobenga biso na mot juste bobenga biso banationaliste congo donc bakongo bazokongo edila congo na bango donc voilà yango wana nayebisa baninga na ngai wana ke tozosala oyo nyonso tozosala eza mpona bolamu kaka ya monene ya afrique tomona na grandeur afrique po toyeba bavaleur nango alors mwana nsemi aexplika déjà na parler de la nation na parler du peuple comment est ce que tokoki kotonga bamboka na biso na afrique na biso wana tolongola na bafrontière oyo bakolo batia abandi na kobunda ndenge wana kasi bato oyo bazali ke baliaka na bakontaka mingi ke non so mondele alobi nde bayoki moninga na biso toza nde awa tokoki mpo kotia babilo mosusu en pratique mpo tosalela yango bayokaka te abundi bayokaka te abi bon sikoyo lokola bakongo nde bayokelaka ngai tika nga sikoyo na travaille sikoyo na bakongo yango omoni atravaille mingi na bakongo
ba Congo majorité ba comprendre message na ye kobanda Angola kobanda Gabon kokota Gabon kokota Congo d'Enfoi ou bien benga Brazzaville tina bandu majorité wana ya ba Congo wana ba comprendre mais soki pe to koti na Kasai tozana grand nombre ba Kasaïens oyo tozalaka na bango makanisi moko Kasai tous les deux Kasai en fait donc soki tolongo wana toke na bangala bangala nde baza ndenge wana toza na bangala ebele bazalaka nsima na biso donc oyo baparticipaka na biso na idéologie na biso oyo tozalaka nango donc yango wana koexplike na bana kini nde boza ndenge wana bokanisa te so bato baa na bundu ya kongo nde baa bakinois te ngai mpena na kinois ya tongo kosakana te nde naza boye donc nabotama na kati ya kini na mama ye mowana ntango wana tobenga yango hôpital général nabotama kuna batraitement na ngai na banda kozwa par docteur Morgan banda mama ye mopusani moke na point kotoka neti botanique ngai nazozwa batraitement wana donc naaba yango wana kini ya tongo mpenza donc ntango mobuta ozwa pouvoir biso obotami comprendre donc asala teke bato bundu ya kongo so bato marke ni solo ndenge nini non donc bato bundu ya kongo mpena ya solo mpenza oyo mpena bomonaka te baza ebele puis baintelo na baintelo donc bokanisaka te ke plan wana bomonaka wana BDK donc BDM eza na plan moko boye kaka ya pambapamba eza plan ya pambapamba te nde bomonaka yango ndenge wana mingi babimisaka te mingi tobombama kasi sikoyo ekomi ngonga mpendaki to bando bima yango wana ntina naza boye naexplike bino mwa moke parce que bokomprenaka bien te bomoni BDK nde ezalaka ndenge wana ezalaka kaka na kini te nde bomona yango ndenge wana na kini to na Congo ya 4 donc Congo central ezalaka kaka wana te BDK nde ezalaka ndenge wana na Congo d'Enfoi eza na population osakana te donc nde nauta loba tout à l'heure oyo obengaka Congo ya ngambo eza na population osakana te na Angola kosakana te na Cameroun kosakana te ozomona na Gabon kosakana te nde toza ndenge wana toza na population ya kosakana te nazoyebisa bino so bolingi boyeba bomona preuve botala kaka ndenge longi ya Congo nde mwana nsemi makandala longi ya Congo ndenge akitaki na luozi il y a pas très longtemps oyo kaka bomonaki wana bazingaki ye wana ezalaki kaka mikengi oyo tobengaka bamakesa biso nyonso toza bamakesa meme mwana na ndako aza kesa parce que azoparticipe na mpulusu ya Congo donc azoparticipe na makambo etali vie ya Congo nde bobengaka Congo RDC en général mwana nyonso azoparticipe na vie ya Congo azolia na mbongo na Congo azokota classe na Congo azosala nini na Congo donc nyonso tu babengaka bango kaka mamakesa meme mwana na ndako aza kesa donc soki bakomi ebele bakomi bamakesa donc makesa po toexplike yango sikoyo mwa ndambo bocomprendre makesa eza te kende moto oyo okanisi kaka alati uniforme atelemi non donc oyo bomonaki wana kaka mikengi biso bobengaka bango mikengi eza lokola na français babengi protocole service ya protocole ozomona ngai mpe nde naza boye soki biso nyonso nde na bundu ya Congo eza na toyekolaka tout donc ngai mpe nde naza boye nakozwa mpe teni wana mpe nalati nanga na kengi eza te kaka nde soki bokanisaka nde toza nini bibundeli so nde marke nini non eza na kaka mikengi kaka oyo amoni keno kote omwa faille ezali alati teni akesalela na koto alati teni akesalela na koto ozomona donc ndenge moko mpe ezaka na kimbangiste ndenge moko mpe eza na armée disali mutu nyonso to aza prêt ya kolata uniforme donc mutu oyo babengi nango kesa bululu ya Congo donc aza prêt ya kolata uniforme donc po formation tozwa yango esika moko biso nyonso toza ndenge moko mais na ntango makambo echangeaka ekomaka siko na dimension spirituelle donc mutu oyo aza prêt aza na badimension mosusu akotaka nde biso bobengaka akesala bajeune de prière na ye asali baprière na ye amati mwa dimension ye nde moto akoyeba mosala nini akosala na kati ya mouvement donc bana mai masolo wana nde eza ndenge wana eza kaka mpona babongisa mboka na biso eza nango te ke marke ke o tolingi baluba te tolingi bangala te tolingi batetela te tolingi babembe te tolingi bakatange te eza ndenge wana te masolo wana nde eza ndenge wana eza ke biso so toexplike longe kongo asali mosala nyonso 30 ans
et ça expliquer makambo tout oyo ya kokisa kosala sikoyo na minute onde eza boye biso sikoyo tokokota sikoyo tozokota sikoyo mpona koexplike mike mpo bino tu bocomprendre mpo bavideo oyo keya ebele mpo tofaire comprendre bino eza na laps temps oyo tofaire comprendre bino boyebaka nde eza ndenge wana fumuki mbangu donc année prochaine nde ezoya ndenge wana donc 100 ans kobanda ya banda ye mosala na ye 100 ezokoka alors tokomi mpa na ngonga moko moke mpona koexplike omona bakesa tu bakongo nyonso de tout bord bakoya kobanda koexplike bino moke moke biso obengana likongo ntango ifi na mene donc temps eko mokuse mpenza donc na ntango eko mokuse il faut bocomprendre so bocomprendre te etali bino mpo mpasi se eleki biso nde toza ndenge wana tozalaki na bakongo oyo bautaki congo da fois na ntango ya indépendance bayaki na lisasa donc tokomona ndenge wana na angola tozwaki bakongo mingi mpo majorité angola eza bakongo bayaki na lisasa mpo eza mboka na bango baladi donc oyo kobenga balari ya congo da fois bayaki na kini mpo eza mboka na bango ntango wana tozalaki na puissance moko kosakana te mais tellement ke bacolon bamonaki ke non bato oyo baza trop fort nde tozwaki indépendance ekotaki na cc kote ya bakatange kote ya baluba kote ya batetela kote ya bangala mpona nini basala mwa mouvement moko boye esengaki babengana bakongo na bakini wana ozomona pourtant bakongo nde batonga kini wana mwana kino akotya tembe ayebisanga balabala na ye na oyebisi soki elobi nini ayebisanga komini na ye na koexplike so elakisi nini comprendre ti ntango yo olobiki nga na vanda na lufungula ayebisanga sikoyo lufungula nde obengaka ka lufungula wana boexplike nga sikoyo ke lufungula wana elakisi nini nga na koexplike yo ozo comprendre ti nde obiki ovanda na komini ya kisasa na balabala louvre yaka sikoyo explike nga louvre elakisi nini nga na koexplike yo po comprendre ke mabele wana eza mabele ya bakongo après sikoyo babelge nde basalaki ndenge wana bazwi sikoyo bangala bazwi sikoyo bakatange bazwi sikoyo batetela baluba bakitisi bango meke na kati ya kisasa mpo marke neti nini ke badomine kaka bakongo ozomona donc ezalaki bulo na bango basalaki à long terme alors ntango baye yayi tshombe baye liboso ntango bangala bayaka na liboso na baluba na tout ça baye kobengana bakongo nyonso oyo bazala kozala na commune ya kinshasa na barumbu et pourtant na commune ya kinshasa na barumbu eza commune oyo balari bavandaka na bazongo donc bandeko na biso angola bango bavandaka wana baye babengani bango na secteur wana nyonso tu barécupere secteur wana donc bangala baluba bana bachange na babalabala bakombo yango bomona na barumbu lingwala commune ya kinshasa bomona bakombo mingi changea parce que eza bakombo oyo bangala bayaka nango na baluba na bato ya même bato bakote ba ituri kuna nyonso to bakombo wana tu bomona eza bakombo na bango bakovoka baka donc baitaga baoswe babiloko moko euti likolo donc bango bayaka ntango baye wana babengani balari babengani babangolais donc bazombo bandeko na biso bazombo ale bazwisi babalabala wana badébatize yango na bakombo na bango bomonaka babalabala moko pe etikala ya bakongo batelemaki mpenza baboyaki kolongwa boya omona baluvwa babalabala luvwa wana nyonso tu eza bakongo donc ntango babengani bakongo wana omona baye kosala mboka ya sika ntango basali mboka ya sika bakiti miko oyo obengaka sikoyo fokobel tusala yango omona babenga yango kimbangu parce que eza kote bato nyonso tu wana bakendaki bakote wana bangiringiri banini après baye kozala so bakongo mosusu batindi bango sikoyo bobengaka so kimbanseke nde bokenda na komine ya kimbanseke bamaviokele wana tout ça donc bomona yango nyonso tu wana eza po batindaki sikoyo bakongo wana bakenda kovanda yango omona kimbanseke bomona bakongo oyo batongango eza bakongo ya bazombo na balari yango boremarke ke na ntango ya kisasa kala mikolo baolanda baoyeba soki bolingi bakwanga kitoko mpo eso bakwanga mpa baladi donc baladi wana ezalaki balari oyo bazonga na braza ndenge borefulaka bango na periode ya tshombe donc mboka wana ezalaka mboka bakongo kisasa wana ezalaka kisasa mboka bakongo ezalaka teke ya baluba ezalaka teke ya bangala ezalaka teke soki ya banani donc bakongo bazali bawumbu bateke donc ce sont de bakongo bambeko babembe bamanianga
batu ya bampembe babembe, donc tout wana sont ba Congo oya omona, donc bango nde batonga Congo de kati wana bango batonga Kisasa wana. yango bomona bakomini nyonso eza mingi na kombo ya bakongo. Bandalungwa eza na kombo bakongo, ozomona bamakala, babumbu, baselembau nyonso te eza na bakombo bakongo. Ngiri bochanga kombo po boza tonalite mindele, bangidi wana tout ça là c'est de bakongo, ozomona. Donc so ok mingi na ngingiri omona mingi prononciation wana eza mingi ya bandeko na biso o bauti na baselembau banani, donc bantandu bagi pembeni wana bakasangulu banini tout ça omona eza bakongo, ozomona. Alors so otali balemba bamantete matetene oyo mantete, tout ça c'est de bakongo, bakisenso tout ça bakongo, bambinza ozomona bakomina na tout eza bakongo. So otali babalabala tout ya Kisasa 90% c'est ya Kikongo. Donc même so bomati boya omona bampasa eza Kikongo, Kinkole, Kingasani, tout ça c'est de bakongo, pas de blague. Tout ça c'est de bakongo. Masina c'est Kikongo, Masina donc eza Kikongo. Donc omati siko okesusu mpasa bibwa c'est Kikongo. Donc on a babala bibwa tout ça là eza na Kikongo. Donc bomati subo ke Kinkole o benga Kinkole. Kinkole ne eza ngwana eza commune eza quartier cité o eza komona. Pourquoi? Parce que tant bakanga bakoko na biso na 1921 o bazosambela fungula mbango batiaka bango na musu na Kalufungula na musu na Kinshasa wana na Kingabwa. Tellement bakongo bazalaki ebele na Kinshasa, nombre leka kosakana te, bazalaki kokende kobuka na Kingabwa kuna kofongola na port kuna kozwa bandeko na biso bakongo kokimisa bango. Alors babeje baye koraisonner non soki totiki bango awa tout près na Kinshasa awa bakongo baya mingi bakokimisa bato oyo, ale bazwi bango bake kotia bango na port oyo ezalaki réservé kaka mpona pêche na OLP, donc Office national de pêche kuna na Kinkole. Bake kotia bango na port wana yango moni bakongo bapesa cité wana ya Kinkole wana Kinkole. Kinkole lakisi donc esclavagisme, bato oyo bakei l'esclavagisme, ozomona. Donc yango basala babiloko wana babula wana tout. Donc soko mati wana tout okuta na bakongo nzela na mbimba bakimpoko banini bateke tout ça de bakongo tiko ya okona tina bakenge mati bakenge bamboka na bakabuba, tout ça c'est de bakongo. Donc muta kosa bino te boza entouré Kisasa neza entouré na bakongo. Donc pas de blague, pas de blague na makambo etali makambo na biso ya bakongo kati ya bulungu ya Kongo. Sikoyo tozoke muke na bandeko mosusu oyo bazosakana na biso kwa bakangi batu ke bavandisi bango, omona mwasi moko aye na bamilitaire mpe bapolisier baza na bagent de l'ordre bayebi loi, tolandi bango ya mosusu oyo batanga baekole batambola bamboka ebele ya baekole et tout ça là. Mais na miso na bango un journaliste soi-disant député journaliste abimi penza azoko interroger, donc interrogatoire mutu akomi fatigué awuti na traumatisme ya ba arme de guerre eleli kuna na ndako na bango mutu baye bavandisi bango na se. Mais un journaliste soi-disant journaliste soi-disant député national auquel droit oyo ye aye aya ko interroger avec des questions musclées ya batu oyo bakangi bazana na traumatisme, au lieu de en premier lieu bamona ba OPJ mais ya bimi pena gang. Donc avec toute autorité na audition na ye penza zo ko tuna avec toute autorité yo zanani yo salini donc muta wana toyebisa ya keba na ye muta na toyebisa keba na mwana mai omoni soyo ba koza mukolo mboka so ba ke yoza donc mukolo mboka yo mwana kolo lopango na eza kuna akabe akamwanga so wapi lopango ya Kisasa na eza lopango no te, lopango wana ya Kisasa eza lopango na yo te, parce que so eza lopango no mais lero yo ozo expliquer nga Kisasa elakisi nini lokolo oyebi Kisasa elakisi nini te.
Donc lopango wana ezaka lopango na yo te. Lopango na yo faut beta moins ba 700 ba 800 km. À partir de ça so talisi bandundu, obeti 800 km, 1000 km, okomi na lopango na yo. Wana nga so na ye na koloba teke na ye na lopango na ngai. Na kolo lopango te, na koloba na ye lopango ba mwana betu. Vous comprenez? Un véritable Kinois, il faut ayeba mwana kina solo fa yeba ki Congo. Tant que mwana kin ya solo, oyebi ki Congo te, okam sanga ye. Okam sanga so za ko lopango na kata kisasa ko yeba ki Congo. Poso oyebi ki Congo te, eza mawa trop. Ozomona. Donc za faux journaliste. Oza faux député parce qu'un député faut yeba loi. Au nom de quoi est-ce que yo soi-disant député ou journaliste ozangi déontologie ya musala wa ki journalisme? Ozangi koyeba na ngonga oyo na kosala nini. Soko oyebi ke ezalaki na landi olobi ke non ezalaki bato bakangi na territoire na yo. So bakangi bato na territoire na yo. Est-ce que ce genre de questions ont lieu na esika wana? Ngai naza politicien te nasala politique te. Na tanga na bundu ya Congo, centre de formation initiatique. Ozomona. Na tangi na bundu ya Congo na tangi mwana sema lakisa biso ba biloko wana nyoso tu wana oyo zoloba. Que ngaso na lelo ngane na zabu na capacité ya koma député mais na sala politique te na capacité ya koma député parce que na tangi na école de formation oyo za moko ka na Congo bundu ya Congo o ba tangi saka nyonso parce que yo soko yebi ke wana bazali batu bazana sous région na yo pa yo za élu député ngai sikoti ya mwanda mayuma ngai soko na yeba bakangi batu na ngai na koya ndenge nini na kosona bango boni mama boni mbuta boni mwana bozana no mai oyo bomela bokitsa mutema est-ce que bato oyo batungisi bino te banyokoli bino te basali bino boye te bokitisa mutema ngai moko nazali awa pona bino bokitisa mutema bovanda kimia na kozala awa pona bino tina pokwa nalukela bino sika bokolala ya malonga naluka esika navandisa bino naluka esika po bozala kimia napesa bino biloko ya kolia ozikur abundu ya Congo ozikur déjà omoni nde bayaka etange député oyo bakangi bato na yo na sous région na yo omoni nde bayaka ndenge wana oyeli na bato maya komela obondeli okalme bango okitisi bango mutema omoni ntango otuna mama wana abilukanga mazunu bilota ngemba donc asali musala oyo kokosala mpona population na ye abi bokitisa mutema bozala na kimia botya na se likambo ya alobaki misato yango wana sikoyo yo oye obandi kotortire ye na baquestion oyeli ye mai te oyeli ata mwa nguba te bana mike bazalaki wana ozoloba na mwana na yo oyoka ata soni te donc ozo kotortire moral na ye qu'est-ce que tu faisais là oza kolave bango cerveau ozomona ntongo yo moni mwana moke oyaka ata na bombo moko ata biscuit moko pesa ye osalaki yango te oke ntango yo s'adresse na motu aza na mwana moke même soko opesa ye eloko te mais mwana na ye azalaki wana aza traumatise miso ebete paipai yo ozwa eloko nini opesa ye mwa mai akitisa motema osombili ata mwa glace ata cornet alia mwa malili wana esali mwa bien mais yo rien oye na torture ya baquestion toza na yo mayele kisasa na ezalaka ya biso bakongo nabeti nango tolo kisasa na eza ya biso bakongo soki otie tembe yebisa ngai balabala yo vandaka soki eza na kombo nini komini yo vandaka soki eza na kombo nini mabele oyo niataka wana eza mabele ya bakongo soki biso totomboki tosengi mazulu bayebisa biso makambo oyo oza nango na sa motema ntango toomona yango ntango toyebisa mama ntoto mpo ndunda wana yo liaka euta mabele ya bakongo ndunda wana kolia yango so deux fois te donc wana eza mpona yo mutu wana soki soit disant soki nani toyebi yo kutu te soki obimela wapi mbala moko otaka brukutu bu tomona yango na kati ya ki misi po kote kuna mpe ezalaka suspect kote wana ezalaka suspect bamanyema wana bakote wana ezalaka suspect soki otali baforme bato wana mwa basilhouette wana ezalaka suspect donc tozotalela bino opesi ndakisa ya Conde Vila Kikanda ndenge azalaka eli kuna na este
buta na ngai mopesa exemple moko malamu ifalo mekola yango yo fo mekola yango parce que yo ndenge oza ndenge wana biso bakongo tolobaka boye soki oke na mboka nakoloba ngo na lingala mpo bocomprendre malamu mpona boyo okotana na likomi soki oke na mboka bato okuti bango batambola baobina lokolo moko yo mpo obina lokolo moko soki yo lobi olakisa bango ke yo oza na makolo mibale bakobengana na mboka wana exactement kodevela ekanda ya mwana mokongo ana mpepa mokongo ayebi ndenge nini batambolaka na mboka mopaya yango bamonaka ntango ake kuna asali makasi aloba monoko ya kuna mpo ayeba kosolola na bato ya mboka ase dissimile na population ya kote kuna parce que abala mpe mwasi ya kote kuna malgré mama bana nde mosusu nga nayebi bango très bien nayebi famille na bango malamu nayebi mwasi na ye mosusu ya moluba nayebi mpe mwasi nde mosusu oyo bakote kuna donc asesimile akomi koloba munoko ya bato wana akomi kosolola na bango akomi kolia biloko na bango sani moko ozomona aye te kende alakisa bango keno ngai na mboka na nga naliaka bitoto naliaka ponda madesu te akomi kuna abandi kolia biloko ya kuna abandi komela mai ya kuna abandi kosokola na bango mai moko azindi na kati na bango soki bato bavandi ebele ye paza wana bakolakise musapi te wana mokongo te parce akoloba monoko na bango akoya te komi maître ye na fimbu ndenge oyo oyaki nango na kisasa fimbu ozofiakola bato oyo bauti kokangama soi disant oza bato baza élire côté na yo na sous région na yo mais oyebi kikongo te oye na kisasa osali ata makasi moko te oyekola kikongo ozoya koloba na bato o konde vile kikanda azalaka kuna aza eli boye na boye opesi ka ndakisa moko kwani fala opesa ebele po yebisanga suku ke banani bazalaka administrateur na jekamine banani bazali bacadre kote kuna banani basalaka na bafrontière oyo nyonso eza na nzinga kuna il faut yebisa biso babiloko wana po kala mingi te tozosukula tozalaka moke te bundila kongo tozalaka moke te bosakana te tozalaka moke te epuis bakongo soki tobandi kaka bandundu tokiti tozalaka moke te toza na facilité ya kosukula mpenza kosukula toza na tandu ya kinatimaza aire de verso donc toza na puissance wana so bino boyebi otanga le signe de temps te biso toyebi otanga yango ozomona donc otuni lisusu mpona nini te longi akongo akokozwa mayele na ye wana batiango na nini mais longi akongo ayebisa ye bino ti banda 2008 banda kosenga bino ke tokomi na aire de verso mpona tambola bauniversité nyonso ya RDC nayebisa bino ke oyo epoko toza nango oyo ya aire de verso oyo eza ya mabe tandu oyo ekeke oyo na lingala ya likolo ekeke oyo toza nango eza mabe tanduki ya kinatimaza ozwi mai obandi kotya na verre mai etondi edeborde mpo mokili eza ya kotengama donc mai eza ya kotengama ezosopana mingi bozozwa bakura nyonso tu oyo na bundu ya kongo toyekola yango kuna donc sikoyo ayebisi bino ntango na bauniversité officiellement baboya abi bao lokwa baboyi azwi 5 baluba 5 batetela 5 bangala 5 banani azwi kaka bango na bango biso bakongo tozalaka deja na bakuru wana toza nango apesaka bango cour biso tobimisi bambongo na biso mpo asala sale kuna likolo atangisaka bango atangisi kaka le nombre wana oyo nga naza nango information bazalaki au moins 20 atangisi kaka ce petit nombre là
baza na information wana bolingaki te akende na université conséquence tala bamvula na kisasa tala ndenge bainondation ezosalama soki boyokelaki banda 2008 abandaki kosenga yango est ce que na pont wana ya mai ya njili bonga bokanalize te bonga toprépare te ke non bamvula makasi ebeta awa tobongisa banzela tokanalize tosala bagrand cru comme ça toprépare mpona bagrand cru ezoya comme ça mai ekitaka mbala moko est ce que bokanisaka ata makanisi na bino mokie bakonzi nyonso bongo na mboka wana ntango bomona baya mai ya njili etondi edeborde ekoti kisensu emati bakote kuna ese bokanisaka teke mai ya njili na bokokanaliza yango ezalaki makanisi toza kobomba yango mpo mokolo tokozwa mboka na biso ya kisasa tobongisa yango me nazobimisa yango sikoyo est ce que bokanisaka teke mboka wana il faut njili wana bakanalize mai wana ti kote euta bokanalize bafluent nango nyonso tu wana est ce que bokanisaka teke mai ya njili wana bokosomba mwa biloko mwa ya mike tout ça mwa bato mike ekende kozwaka bato kuna eyaka na bango ti kote kuna esala transport en commun est ce que bokanisaka yango te toza na mai ya lukunga kuna est ce que bokanisaka teke bokotya babato kuna ememaka bato ele mutu akende bandundu ayaka atiki sasa akuta kozonde mai ya lukunga akende bakote kuna atamboli na ye kaka na bato akomi mpe kongo ya kati eleke botonisaka bato na batransport bato bafinanaka tout ça là nyonso tu oyo eza na plan na biso ya bundu ya kongo me tozopesa bino po tolakisa buzoba na bino mpo bato bayebake biso na bundu ya kongo toza na baplan ebele mpo na mboka wana mpo mbaleke ya ntango tokobanda mosala bayebake toza na nzela mpo tofiakula bino malamu tokobengana bino est ce que boyebaka ke fleuve wana bomonaka wana nzali ya kongo wana po eke ti na suka kote euta kuna est ce que boyebaka bambisi nde bakomaka donc totilize nango bafrançais vieillesse ezoboma bango et pourtant bambisi wana bakoki koservir mpona nourriture na biso nutrition na biso bavitamine bacholesterol eleki mingi na nzoto bambisi wana baza wana mpona kolia babon cholesterol oyebi ke bambisi wana bazalaka naturel babongisaka cholesterol na biso est ce que boyebi ke il faut toliaka bango bazokufa na vieillesse nyonso tu oyo makambo kotya babateau de pêche tout ça ndenge ezalaka na kala biso tozalaka nango makanisi wana tozopesa bino mpo bokokosala yango te na laps temps oyo ntina 2021 ya funguli bango bokokosala yango te me tozoloba yango mpo ntango tokobanda mosala bapeuple bavote biso balinga biso na nzela kongo nziko bakovote biso mpo toza na baide tozopesa laps temps oyo etikali bokokasa kosala eloko te naoyebisa bino pourquoi nazopesa bino laps temps oyo na équateur kuna mpo nini immigration mpe eutaka kaka kuna na este de l'équateur et tout cela ekitaka toujours vers Kinshasa. Vous ne raisonnez pas géopolitique wana nayebi te y a un problème na mitu na bino batamaye soit disant eliezer okokaki mpe kosala ti journalisme na yo ata na Katanga ata na Goma mpo nika foya kotondisa Kisasa na nsima na yo omemi bato boni ya famille na yo omemi baleki no boni omemi bato boni na Kisasa mpo nini otikali bango na Katanga batanga kuna na Kisangani na baisiro kuna tout ça babunia mpo nini te kokosala kuna ke non bino botikala kuna lokola nga nakomi na mbongo nakomi député naotonga école primaire kuna mpo mwe nazwa du professeur du professeur na tongi école ata ya 4-5 portes na longoli moyennement 10 personnes bakolongwa na chômage direct bozo tozwi indirect donc bamama bandoya oteka mwa mikate na école banini tout ça là ozomona makanisi donc na bundu ya kongo tolala apongi te longi ya kongo asalaka mosala makasi ozomona donc aza eloko moko malamu mpona mboka wana bon na équateur kuna bozomona bachinois kokata banzete malgré toza contre volonté na biso na idéologie na biso ya bululu ya kongo nde tolingaka nature mais du fait que ezokatama kaka mabaya ezokatama kuna
mabaya ezonga kuna bagrima minene ezoya maluku ezoya tikinkole na mai ale bazwi batia yango na bakamion ekei matadi mosusu ekei na tanzanie soki na kenya soki na zambie ezokende mabaya ya minene ale bato mosusu bazolongwa kuna bakote kuna ya équateur kuna babusinga bawapi bazokoya bambandaka bazokoya mpo baluka mosala na kisasa kasi banzete ezokatama kuna est-ce que boza na mayele te vraiment ya kokanisaki non bachinois oyo baindien oyo balibanais oyo po tooblige bango mabaya oyo ekokokendaka ya mobimba te tokosombela bango machine contrôlée par l'état. Mes chers frères et sœurs bandeko na ngai ya RDC batamayele baza surtout na bundu ya Congo boyebi bacalibre oyo ya mabaya eza universel libaya oyo basalela yango boye bakata yango boye libaya oyo basalela yango boye bakata yango boye bamadrier bakata yango boye épaisseur 2 cm 2 cm 30. Vous comprenez? One épaisseur. Oh, longueur nango ezalaka 5 mètres. Moi, largeur nango wana ezalaka 30 cm. Mais boko kata mabaya oyo eteli ke babua oyo eza mpona coffrage. Bokati yango kuna na Équateur. Ba machine ezali, botie yango kuna. So botika machine moko facilement tolobaka nete kata robot de coffrage. Facilement ekolongola 30 personnes, machine moko 30 personnes au chômage. Mutu wana efala ya kisasa asukeli kuna. Bozwi bateau ya minene très important ememaka mabaya wana eyaka nango na kinkole ekitisi na maluku ekitisi. Donc bateau basala na bateau baza na misala bateau oyo bakokitisa yango baza na misala maluku elongoli bato na chômage oya soki osala na kisasa te kinkole elongoli bato na chômage transport ekomi fluide ekomi mutu amati avandi mutu akotelema aza te komanda maluku ti na kisasa. Est-ce que boraisonnaka na mabaya oyo ya ntalo oyo ya bavaleur bozwi bacontener kuna bacharge ngo bacontener kuna na Équateur. Allez, bozwi baporte conteneur bosombi botie baporte conteneur ememaka mabaya ti na kingabwa ezwi mituka eke matadi. Donc bakati ngo bacalibre nango nga na chauffeur routier namonaka mabaya eutaka bamboka kilikili eutaka Afrique ntango nyonso kaka na bagrima minene mais ozomona ezouta babrésil bawapi tout ça eza na bacalibre bien cerclé eza na bamesure nango badimension nango bien déterminé eyaka na baconteneur nga na memaka baconteneur mpona nini te boki kosalela ndenge wana ke bato bayaka kaka kisasa migration dans une sens émigration dans une sens. Est-ce que bozomona te na kisasa tutana mingi okokotambola na Pascal na Suambanza wana Pascal ozotutana oke na bandalunga lelo ekomi ozotutana bandalunga ozalaki mutu aotambola na koya na lelo bato bakomo tutana hein selema okoloba te. Est-ce que vous raisonnez? Eza na bamai euti kote bamboka Besingombe kuna ekaboli bandundu ndenge bokaboli bafrontière na bino colonial ekaboli bandundu na bakongo sikoyo mutu auti neti par exemple na Mbanza Ngungu est ce que azooblige kafa ya tikisaka nsima te Équateur nsima ke nini non akozonde bato na mai oyo batie bato ya kitoko ya batouristique ya banini bafufu ya biloko emati nango na babato oyo etali bacargaison ya nini bato bamati na bango na babato wana touristique eke nango ti bakota bandundu bakwilu bakote kuna mayele eza te wana so fo mundele ka mutu aya oyebisa bino biso baprojet na nyonso mwana se makoma nyonso ezali na bundu ya Congo
Donc lelo nakanisi na nga ke musika me nasuki nano awa nsima na kokotela nano badepute oyo ya biso kuna ya Congo central nakotela bango nano explike bango nasuki nano awa mpona makambo etali kisasa na baide ya gouvernement mais nasukisa boye tozoyebisa bino ti sikoyo mwana nsemi apronaka toujours malgré oyo bokokanisa mwana nsemi apronaka toujours la paix apronaka toujours la paix alingi toujours kimia ezala na bino c'est le moment parce que biso baoyo ya ye toza ebele ya kosakana te awa na mikili ya poto ebele ya kosakana te na Congo d'un fois ebele ya kosakana te Angola koloba te Gabon koloba te à part tozwi basympathisant ya bacameroun ya bagabon ya bamboka mosusu ebele oyo balandaka nde mwana nsemi eza kaka soki na afrique te na haïti baza ebele bajamaïcain bazali donc toza na nombre ya kosakana te yango wana toyebisa bino boye bakami mboka wana oyo ya congo bonégocie na mwana nsemi malamu table ronde ife esalama gouvernement ya congo na bakongo mwana nsemi fo azala wana leta bonégocie na ye yango oyo po lobi soki mwana nsemi aza te biso toza incontrôlé boyebi biso te nanga biso bokomona bandeko angola bandeko ya congo des fois bagabonais bakotinda bavideo po bakebisaka bino po ntango tokosopana na oyo biso towute pa boye na oyo bawuta jamaïque haïti bokoka kocontrôle biso te eza difficile ntango yango mwana nsemi aza wana c'est le temps de négocier avec lui table ronde ife esalama nakoki kosupporte te congo central mobimba ezala na ta na général moko te ya mokongo oyo azocontrôle kaka territoire wana ngai nakoki kosupporte te na territoire lokola luozi batielanga un moluba comme commandant ya territoire ya luozi parce que ntango koko na nga aza na problème ya mabele likambo ya kabola mabele akoyepa na yo ntango ayepa na yo akosola na monoko nini donc toloba boye toza na mposa bakongo batala territoire na bango moko bakongo tous les administrateurs kobanda na makambo etali pétrole kobanda na makambo etali courant kobanda na makambo etali baport makambo etali douane ya congo central makambo etali bacompagnie ya basima basucre tout consort toza na posa ya baadministrateur ya bakongo bacadre bakongo tokobengana bato te oyo baza kuna mais bakozala na misala na bango baza nango lisusu te bakita so balingi te babimi na mbujima ye mosala eza ebele miba etondi mosala boza kaka oblige te kokitaka boye bambongo nyonso bozala na congo central bozosombela ngo bandako na kisasa bozobosana keno okotonga mpe mwa izine moko kuna eyeba quand même kosukula diamant kosala boye obosanaki okotonga mpe izine kuna ya kosala misala ebele ya konika masangu po ekendaka ezala importe bozobosana yango po bogarde bato na bino bafandaka kuna basalaka misala baimportaka biloko ekenda na bamboka mosusu mbongo bozosakana nango okóma na basi ebele kobotabota bana me bana na bazotonda ngo na congo central balobaka kikongo te biso toza na posa te kikongo ebunga toza na posa te kikongo ebunga ntina fin fo ya bamboka kuna bato bakomela biso mangala na bafrançais tolingi yango te na bapano ya bafrançais na bamboka na biso biso tolobaka créole te tolingi te créole ndenge ekomi na kisasa moto azoloba français lingala soki nango akotisaka bafrançais asangisi tolingi makambo wana te biso tozotani na kongo na biso toza na mabele mosusu te tolingi te boya kotonda kuna bobungisa biso mabele na biso ya kongo bobungisa monoko na biso nde yango totelemela na mabele na biso bato na bino bozwi oyo bauti ba rwanda kuna baya kotonda epa na biso tolingi yango te kanika bwe tokobengana bango kaka toza ebele toza nation congo nyonso oyo napesi yango
buzola ngangu yelendo na bolingo nyonso na mayele nyonso mpe na nguya nyonso mosala muyenge yoyo ingeta ibubo eibubu